Papa, Namboka est dans une crise moko jamais vue. Crise oyo et l'équipe même crise avant l'indépendance. Crise oyo et l'équipe crise est touchée à niveau nyonso. Parce que la population a maïté, a courante, la population a gâté, l'infrastructure est zatée. Le président vient de l'IDPS, il y a président, il y a un parlement depuis qu'on finit un bateau. Non. Besoin des chefs de l'État, au contraire, besoin de détruire le chef d'État pour à la prochaine fois dans l'élection, je ne crois pas chef d'État. Non, monsieur, on a la foule, ça ne sert pas. Non, nous ne refusons pas. Bana wana ba musicien nyonso bazali bana na biso mais tote ya bango nde baye pa na nzambe to benda bango soki moto na nzambe akomi porte parole mais aza même na sonité au monde wapi et puis na bino bozo yamba ye il doit faire l'attention avec moi na lobby Daniel Sakabaka Kabila na loba yango vrai est-ce que ngana kosa yako zombonga Kabila pesi bambongo combien azozo mela bato alina bimse ba secret na facilité ya kana mutu kana ba veste akopesa te lokuta veste akozwa apesa te kana kana ba localité kana so du patrie botu bo sanga moi je le connais na yebi ye ba grimace na ye alors akeba na John Ngefa parce que na sana ye maboko bona yebi makambo na nyonso na sana yango na maboko il doit faire beaucoup d'attention oya zo ba somme na ba révélation belé na yango na maboko de Denis Sibo il doit faire attention ngana kimena mbongo ne Denis Sakabaka 2 500 000 $, Kabona va passer. On se camion, on se bat le pan. On se passe $1. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka. congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo la. Soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc on a awa émission kitoko ya émission ya culture kitoko pona mboka na biso. Maramba Bofra na ba Congo Dialogue donc blague était donc vous s'abonner na Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça cano yende mokonza masolo. Pas Francine Ngembe donc deux fois te mamba beaucoup donc Congo Dialogue, ça c'est moi qui toko. Puissance ya liloba eleki ya lisasi bandeko balandi bino nyonso. Bozwi libaku malamu ya Rolanda biso na cadre ya masolo ya politique topesi bino mbote bino oyo bozolanda biso. Lelo pour une première en 2021 Zane Sengo ya koyambela bino les prophètes du peuple, le prophète John Ngefa oyo azosala vraiment réapparition na ye poto lobela mambo etali Congo démocratique boyebi ke yazala wana plus quand il s'agit de la République à Télémaka même temps za manzambe à Télémaka donc prophète John Ngefa azawana lelo invité na biso elongo na ye to meka ko solola po bino bozala na ba précision ya nini actualité ezotambola prophète John Ngefa mbote na yo mbote ndeko Steven Kolo a pambola yo na kuya malamu toko bana toujours na nzambe parce que nzambe nde aleki nyonso tata totike mission na maboko na yo yanga bita kos na yo ya o visiter Congo démocratique tata tika ete peuple oyo ezokomona pasi Israël 430 ans na bomu Égypte mais mokolo moko babimaki na nzela na Moïse nani akobimisa mboko na kati na pasi parce que misère eleki mingi koleka toyebi eloko tokosala te nzambe alobi na Matthieu 11:28 oyo na mikumba na bino epai na yo komema yango toye na mikumba kolo yo moko ebi mboka oyo totiki bakonzi yo na motema bakonzi yo nyonso na maboko na yo bayeba mpe peuple oyo bazokamba bauta epai na yo kolo bazwa mitema ya sika lokola Ézéchiel 36 verset 26 ete po ete basunga mboka oyo totiki mpe bandeko na biso na Kivu na Est bazokufa mikolo nyonso na maboko na yo kolokanisa bango parce que bakufeli mabele mpe richesse ya mboka totiki mpe badiaspora na maboko na yo bango nde balesaka biso babokolaka biso bakundaka biso bafutaka biso baklasse parce que l'état koma démissionnaire yawe loboko na moto ezala kati na bango épargne badiaspora nyonso na badanger na malade na bacoronavirus na baépidémie nyonso bazala nzoto kolongoni parce que oyo ayaki epai na zongo na maboko pamba te kolo yo banda na biso pe sukisa na biso na kombo na Yesu Masiya tolobi amen amen donc bandeko balandi avant na loba nanu le sako to préciser
Pona bino ba bobengaka nga oyo bolobaka prophète Ngefa azalaka na église. Mais adresse eza numéro na ye. Po toza na TV. Badongolo miso mwa nini soko olingi ozwa précision donc nde toza bo émission tosala yango na église oyo prophète John Ngefa akambaka po bato misu balobaka o alaka prophète à YouTube so bovandi kaka boye andi koloba alobaka makambo nzambe te awa toza na église oyo ateyaka mais tokende Steve nasukisa na ote mais soki naza na église te eza faute na bango te boyo bazoyenga na bo YouTube bana ba église te. Les prophètes, les pasteurs, il y a YouTube. Ils n'ont pas l'église au Bazokam. Mais ceux qui sont dans l'église, mais chaque dimanche, culte les caca en direct sur YouTube. Hein? Chaque dimanche, je prêche dans une église. Ils allaient poser, vendre, bureau, maramoto, vendre. Dans un prophète Anzelate, je suis un prophète de l'internet. On a un Kamaba dans Zambé et puis avec plusieurs pasteurs derrière moi. Mais aux Kamaba, oui, mais prophète Denis Les Salobi, il y a un prophète mineur, il y a un prophète majeur. Yoza motei on comprend déjà place ni ya memi bino. Ce qui Denis les saison le babouazan égarement total au Deutéronome 28 verset 28 lobi. Hein? Prophète mineur na prophète majeur bazaki dans l'Ancien Testament. Mais ngana ko ebisa eboye. Atika komema bana na Nzambe na égarement. Parce que na koloba na eboye. Na Éphésiens, na Nouveau Testament. Éphésiens 4 verset 11. Il a choisi les autres comme les prophètes. Il a choisi les autres comme il a choisi les autres comme les apôtres. Il a choisi les autres comme les prophètes. Il a choisi les autres comme les évangélistes. Il a choisi les autres comme les pasteurs. L'autre comme le docteur pour la perfection de l'église. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un prophète majeur, ni un prophète mineur. Il n'y en a pas. On est là qui va prophète dans l'Ancien Testament. Tant que Yesouaye, ayaki ko aboli ba loi mosusu dans le Nouveau Testament puis ayaki ko accompli ba loi il y a Nouveau Testament. Je te donne l'exemple. Dans l'Ancien Testament, tango Yesu abotami na noté, ayena noté, pe tango na Moïse, bazaki na sacerdoce babengo lévitique. Pona moto masumu esila ayambola. Il faut bomba nyama, makila nyama, ayepa mosai na Nzambe, nambongo na ye asalo sambo. Au Lévitique 5 verset 20 pour masumu wana elimbisam. Tango Yesu ye moko aye na sacerdoce royal. Donc bato bana confusion. Les hommes de Dieu bana confusion. Tena bakina kotanga lisusu. Ata molimo ezali pour la lobby faut ba saper connaissance. Bakina kotanga. Lelo na kati na sacerdoce royal. Hein? Et là, je ne sais pas pour Mabanyama, pour l'Olympisme Masumute, Yesu est mort à Koufé Makilane pour Nabisu pécheur. Donc, sauver vie. Ça montre quoi? Les lois, il n'y a pas le prophète majeur, na mineur. Les lois de Tozali, Basali, on zamba poni bango, Chan Abiso, les lois, Ezali, Nakatia, église, Yankolo. Mais yo mongo le billet sur Koufé pour Nabasumu, qui pour ani Yesu qui a zoté, loba mambu, ya bande komusu, ya ba musique profane, et zobé Sabino Libaku. Il y a la arche de Noé. Ayambarana nyonso o animal à quatre pattes o ya yambarani bango nyonso ba reptile ba batracien mais pourquoi bino bozo en vouloir yé ceux qui a koti mamba ba fali na ba fait. Bon monsieur tobo yango te parce que rôle na biso bato mabe ba yepa na nzambe babungwa kolo apambola yo monsieur Steve parce que tu es aussi parmi les journalistes chevronnés ça moi je connais ngai na lobaka parce que quand on saba journaliste bon ya tchanga na baza ebele bon to miyebi otozali nazali ministre Nzambe nazali prophète ya Nzambe ngai motate yanga motute syndicat yanga na 24 novembre c'est là où j'ai réparé des montres des petits métiers c'est là où Dieu m'a pris puis appelé ngai mission alors dans même cette mission ngai il faut être la mission ngai ferme ron ngai répétence ron ngai la crainte de Dieu ron ngai la obéissance à Dieu ron ngai pour préparer les gens à la vie éternelle. Nous ne refusons pas bana wana ba musicien nyonso bazali bana na biso mais tote ya bango ndeba yepa na Nzambe. Matthieu 10 verset 7 dit allez dites que le royaume de Dieu est proche prêchez to benda bango soki moto na Nzambe a commis porte-parole monsieur s'il te plaît monsieur toi ma polémique il faut dire la vérité ouais, la vérité rien que la vérité na Nzambe parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. 7 signes, tout les signes de la terre de la fin, et 12 signes au zodiaque, il y a des mots, et si les comme ça pour les. Tant que un homme de Dieu, un ministre encore, au lieu de Nzambe, na répétence, ba yepa Nzambe na Matthieu 11 28,
il commence à être Sankara Yaba musicien. Il commence à être la porte-parole qui a commis ça comme musicien. Mais il y a Soazolo Banabisoni. Na Matthieu, Jean 12, verset 43, ils aiment la gloire du monde que la gloire de Dieu. Alors qu'on dit sur Internet, ça n'a rien à voir aux actes musiques. Parce que la Bible, na Matthieu 7, hein, verset 15. Alors, les roues féroces ravissés sont entrés dans l'église de Dieu. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, aucun pasteur a dit Maman Kamadeni, ça ça. Mais il y a un prophète warrior, un pasteur à Bafali, Yopé Ozaki à Papa Wemba. Yo habite le prophète à Papa Wemba. Est-ce que na commis ça Papa Wemba? Na lobe makama Papa Wemba, Papa Wemba zo na église na bandal comme d'autres bandimi. Avant qui na kiti et sili azunzela akei. Ça n'a rien à voir, Papa Wemba, Saliboy. Non, mais bon, je suis pas na biso. Mais to me mabango na évangile solo po babika. Yesu alingi wa batote, alingi wa bato malamu, ya mabete po babongwama. Mais oyo to komi pasteur ba wario yo mona wapi. Hein? Mais azama na sonité. Hein, o mona wapi. Et puis na bino bozo yambaye. Boye baete, mokana na nzambe kozwa bino hein. Na Bible lobi na biso na 1 Jean chapitre 2 verset 8 à 11. Moto ezo na doctrine Jésus-Christ atiki yango te. Azoteya oyo nzambe atiki yango te, azali ya bino te, azali ya nzambe te, apenga komi ya Satan. Soki bino akoti na ndako na bino. Soki boyoki ye, opesi ata mbote ya pamba. La Bible interdit ne le saluez pas. Si vous le saluez, hein, ezali na 2 Jean chapitre 1 verset 8 à 11. Okay. Si vous les saluez, vous participez à l'œuvre na mauvais et tu seras puni sévèrement. Bino bata YouTube. Dieu a tué Moïse. Dieu a exterminé Goliath. Hébreux 13, 8 et 11, Jésus-Christ n'a pas changé. Et décret en Zambie est irrévocable. Hein? Oh, besoin d'un pour la poste en bongo, Denis Lesse, tout ça. Je ne suis pas là avec Denis Lesse. J'ai dit, bah ça y est, soit Zambie, ma bien besoin de la carte nango. Besoin de passer ma bien nango. Rôle Nabiso, nous condamnons les actes de quoi ça là. Hein? A comme il benga Internet. Et donc ça me ma bien. Attends, ma commentaire. Il y a dans la famille. Parce que ngana tozali confession moko. Tozana NRC, tozana confession moko. Mais quand Denis Lesse entre dans les confessions, moi je sors. Parce que nous avons participé dans ma Bible, dans 2 Jean chapitre 1, verset 8 à 11. Je ne peux pas participer. J'ai craint Dieu. Même avec le président. Même avec le président, mais ceux qui m'ont dérouté, il faut destitution. Alors, je suis là tout devant NRC. Bozo Zerani, quelqu'un Zatika. Hein? Oh, mon sous à côté, le président vient à la gâté. Mon sœur Mazaraki a tiki passion. Oh, mon sous à côté. Mais mutuende ngwana bozo tika esa destruction à cause de quoi bozo banga nini nini ezali soni mingi alobi aza na ba secret na yo bono rebeta ba mamba ba kabila ye abande kotinda yo ozoki kobeta ba mamba ba Tshisekedi aza na ba secret okima ye na mbongo yo kima ye na mbongo na RTNC Daniel Sakabaka olinga bimsa ba secret na bele mokile panzani. Il doit faire l'attention avec moi. Na lobby, Daniel Sakabaka. Kabila na loba yango vrai? Est-ce que ngana kosa? Na senga bolimbi si pardon. Il nous utilisait. Est-ce que na kosa yango? Soki lokuta. Hein? Akena biso na RTNC. Kokosa ke Kabila motajo tu sais que d'azui. Ba pese ba mbongo tozwani. Est-ce que na kosa yango? Mais azan en retard, moi j'ai dit aux gens hein? Na sengi pardon, na senga pardon, na senga pardon parce que na senga pardon na mokili mobimba. Hein monsieur? Ah, tozalaka ngai et entre de grâce, l'idée Bazali, l'idée Mayo la Bazali, Elka Akaula Zali, nanga na Denis Lesse, na kata RTNC. Yako zombongo Kabila, Kabila pesi mbongo combien azozo mela bato. Ngala kimana mbongo nae. Ka Denis Sakabaka. Alina bimsa secret na facilité akana mutu kana ba veste. Akopesa tel okuta veste akozwa. Boyebi mutu wana te. Jean 8:44 le père de mensonge c'est le diable. Biso to vana na ye. Azoba mbongo pa Kabila ba 5 millions 4 millions. Appelle ça secrétaire général attaque pam. Après ça quand ba localité quand ça du patrimoine tout boyebi sanga. Moi je le connais. Na yebi ye ba grimace na ye. Alors akeba na John Ngefa parce que na sana ye maboko bona yebi makambo na nyoso.
naza na yango na maboko il doit faire beaucoup d'attention so ba banga donner singa banga donner cité OK to yebani parce que confession moko il nous utiliser ozomona azo utiliser biso ba que batika nani ata velo pamba te to buni na quelqu'un ça wa titi c'est lui en tête quelqu'un de quoi donc yem tabando buni 75 pas quoi lui en tête pas tout à NRC ça c'est une révélation OK c'est hier quelqu'un ba yokanaka alors utiliser ba biso ba to zwani on a quelqu'un avec général il est avec président avec président biso de quoi ça quelqu'un il y a dans la matière dans la matière il doit faire beaucoup d'attention parce que na yebi mobimbabo na ko bimisa ba révélation mozu ya grave azolo ba oyo papa ko za somo azolo ba somo na ba révélation belé na ngo na maboko de Denis Lesibo il doit faire attention ngala kimena mbongo ne Denis Kabaka papa c'est 2 500 000 5 millions de dollars aluki mukuna aluki pasteur ya aluki il est reconnaissant aluki pasteur ya Kimbangise alu na di président biso de ça ba émission na télévision te mbongo ya ngoyo on se met sur le pango te apesi bango to sa stade nzambe pe nzambe confusion stade tonda mbule beti bu ye morombango ba mo seigneur mbango président pa yate donc nous tala il doit faire beaucoup d'attention non c'est la mort de Jésus mon nom c'est la mort de Jésus il doit faire beaucoup d'attention parce que na yebi yebo na maboko c'est Kabila pesa ngai to kende na ndolo nazo bima na 20h ndolo siko na 16h na yebi Denis Lesi na maboko so ba révélation sur la bimisi yangoa et na kasi bobo yamba ite mais il doit faire attention parce que Proverbe 12 verset 10 le dit l'amour couvre toutes les fautes il doit faire attention Denis ça pas non mais yo comme le dernier bon 5 millions de dollars ba ndaka ça bino $2 mutu mabe $2 $2 500 000 kabona ba pasteur asuma ba camion asuma ba lopango aso pesa $1 mais l'autre mon la combat ba pasteur ba NRC parce que il dirige au moins 20 000 pasteurs derrière lui ça je te dis vérité mais ce que va désavouer ba sanza et moto ka donner cité il doit faire attention moi c'est la mort de Jésus à ça kana ba bateau ça kana pas moi parce que na ko bimisa pou c'est grave voilà ala bangana melembongo nga so ko lukinga to ko kende no te na suka po to miyebani OK to miyebani il doit faire beaucoup d'attention asa na ko garaka ba na nzambe non biso tike na sainteté na bosem na sala Denis les nations ta velo na pesa ba matière bani azana limité on ta travailler ko na matina comme matina za malade est limité botala nano bani nene a tunaka awariyo ba musicien azot est-ce qu'il y a une matière à koloba bato ba yoka afungwa ati non parce qu'on se connaît monsieur atika biloko on a continué ezali mosala ye aponi nzela na ye a continuer nango atika biso tikali to so continuer nzela biso na sali kena kanga chabino plateau mongo boye bosa débat yo bimi akolinga yango te parce qu'il connaît qui est John Gefa la mort de Jésus et puis alors ba la télévision ngana mwana Denis to ya association o ya une église na ye o ya yeto sangani to ba père spirituel différent est-ce que y a Denis ça mwana lokolanga o ya kemba et puis ngana za faire que lokola ye na kata ni te ya yo lilo Denis ça dit le Bible va verset biblique mais akopa na lobi H de Noé yebi nzondo mambo sala te na mboko papa quand au miracle yes simbekran on a zali ki fanatisme ezali Jacques chapitre 2 verset 9 o ezo buma bino bana nzambe bozo kwea na mo potu o ezali mo potu na mo bolea Bible to kangi Bible to vandi bobo tuna bakito répondre d'ailleurs ça va répondre te na ko fula ye non monsieur on a zo fula ye ça sert pas to fula ye suke ye o Denis non to lo ba mosusu ça n'a rien à voir parce que bisto lo bete moto na moto Matthieu 7 verset 16 moto na moto on connaîtra l'arbre par ses fruits alors bateau ba juger bateau mais ya ko juger bateau parce que nous savons o tozalu asala musala na ye a continuer mais Galates 6 7 dans la Bible c'est que l'homme aura semé il moissonnera et puis sous Galates 5 alors bien 8 était chacun portera sa propre fardeau moto même kumba na Denis bozo pesa impact moko inutile alu candidat poni a continuer nango mais allo bateke nga na mela ye mbongo na moto no simba ngo mwasi na ye soki boyi na mbongo boko je pas Kabila au simbe belé ezai c'est pas mwasi na ye mama tina moto moko ya NRC asima mbongo de Denis c'était OK voilà namoni prophète ezaki bien pe acha moi ordre côté wana parce que aza prophète photo bandana na mamba nzambe
et kende bien. Parce que la prophétie la plus excellente, c'est la parole de Dieu. Voilà. Parce que dans le livre Oyo, tu as un livre Mibale, livre évangélique, un livre prophétique. Mais tu peux avoir les dons prophétiques, mais tu n'es pas prophète. Voilà. Tu n'es pas ministre. Et ça dit confusion, Oyo, peuple de Nzambe, Zanango. Moi, prophète. Alors, des chrétiens. Parce que qu'est-ce dit la Bible? Dans Acte 2, verset 18. Dans les derniers jours, je répondrai à mon esprit tout touché. Vos filles, vos fils prophétiseront. Ils peuvent prophétiser, mais ils ne sont pas le ministre de Dieu. Il y a la différence entre don prophétique et ministre de Dieu. Et don prophétique. C'est ça qui est confusion totale. Il y a un prophète qui ça c'est un prophète. Prophète qui ça c'est un prophète. Mais la prophétie la plus excellente, c'est la parole de Dieu. Voilà. La prophétie la plus excellente, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est vrai parce que nous aussi, nous confessons cela pour te dire que la prophétie est sur les ailes de l'Obanzambe. Si vous avez donné la prophétie, vous avez bêté, vous avez 1 Corinthien. Mais ministère prophétique, vous avez Ephésiens 4. Ezali ya kozuwa ngote. Oya malamu kamatani. Tozo. Ama besani. To rejeter yango parce que diable aussi donne la prophétie. Voilà. Topusani sikoyo to mekano pe kobeta masolo mboka prophète John Ngefa to na fin du mois de février nouveau premier ministre a annoncé que na fin awa ya mois oyo azobimisa gouvernement na gouvernement pe ya ba warrior de gouvernement ba guerrier ye abi gouvernement neza ya bato yo baza capable de ça musala bien mboka za mambo belé ba défi à relever belé enfin il faut gouvernement bima na fin du mois oyo pour que emeka ko résoudre moi problème ami. Bon, Ndeko Steve, il faut dire la vérité. Moi, ton frère, je suis parmi les gens qui disent la vérité. Nalingaka mbongo te mingi te, nakoboya mbongo te mais mbongo somba moral nangai te. Steve. Papa namboka eza na crise moko jamais vu. Crise oyo eleki même crise avant indépendance. Crise oyo et l'équipe à crise est touchée à niveau nyonso. Ba institution nyonso, niveau nyonso, même crise est touchée même la population. Parce que la population a maïté, a courante, la population a gâté, ba infrastructure exatée. Donc Anisaki, président Tshisekedi a fait un bon choix pour relever souffrance des peuples congolais, nous souffrons. Amaninga, j'ai l'esprit de Kibangi et de Simon Kimbango moi. J'ai l'esprit incarnation de Jésus en moi. J'ai l'incarnation de pasteur Martin Luther King. J'ai l'incarnation de mon Seigneur de Mututu. Et dans l'incarnation, il y a ex-président Burkinabé Thomas Sankara. Hein? La mort c'est pour tout le monde. Ce colonel Zunga na kufa. Natamo na motuka to accident de rolti. Balokinga bato kabila na bato nyoso bimimbale na kufa. Menzambe sumingai. Bata kabila bandoki na kabila tout bato lokanga bato ya cash de na pleine vitesse et quoi on a que ensemble Dieu m'a protégé. Pourquoi moto nyoso lo baka vérité azana problème na bato. Ozona nanga azali na problème na bato. Bako ndima muke mingi ba hotel maintenant na bondoki. Omoni na koloba premier ministre nous ne refusons pas. Président Tshisekedi voudrait chercher un technocrate. Technocrate babomimbo. C'est là na biso moi bien na zoloba. Boko ne pas de nier ça émission boko katama kama ko lobango te. Na tuni yo na so vérité po yo ba denir okoyo kanga ko lobango te. Kaka ya mbongo ya Kabila fo bondima. Mais na lobi na wangani te na mona mbongo ya Kabila na lia te. Na wangani na kosenga super pardon te. Podo lobango. Na senga pardon. Ata ba 3 ans. Ata 3 ans, il nous a utilisé mutu wana mabe wana. OK? Tolie mbongo te Kabila pesa ba million. Kabila pesa ki ba million, 2 500 000, 5 millions. Bon ba pasteur ba soutenir ba sa église. Maman lui va ça témoigner. Oh, maman lui va ça témoigner. Laisse alia. OK, alia na ku écrit na ba mukuna bango tout balia. Ba ko ba mbongo pa bango. OK, papa to ya na kuna tozonga. Tozonga na mama premier ministre, ye fallait la technocrate. On peut s'engager candidat papa, on peut s'engager candidat pardon. Tozonga na koto. Il fallait la technocrate. Il y a des technocrates, n'a pas technocrate, il faut bon. Il y a des technocrates, n'a pas technocrate, to benga ya moboléa. Il y a des technocrates, n'a pas technocrate, to benga ya libongo. Na crise oyo, monsieur le président
tu nous as déçus. Quand même, on a un souci à Congo. Mais bateau Zopona, bateau à Congo, on a un échec. Moto Azraki, ancien ministre, a rêvé des filles. Merci Seigneur. Gouverner, c'est prévoir. Moto Azraki, ancien ministre des Sports. Ata Manzemba, comme la carte de finalité. Ata Vita, comme la carte de finalité. Échec total. Ata la carte de finalité, demi-finale, de finale. Oyo Zoloba, et a rêvé biso. Mais dans le sport, pourquoi tomber avec l'équipe Mokozo et comment la demi-finale, ta carte de finale tenue? Biso, c'est na Mosuku na Mosuku. Mboka ya Mosuku. Mosuku na Mosuku. Ma démissionnaire. Tango Kabila, non, a démissionné. Petit à Moïse pire, petit à Kabila pire. Tango Moïse a yé, na dit carte rouge. Troisième mandat. Dans troisième mandat, pas de troisième mandat, il a démissionné. Tango il a démissionné, bon, parce que moto ya Kabila ya Souka, ya boni papa, mokonzi ya mboka. Et belé bato mayele batondi awa. Ce que kokai ko zwata wate. Kino lukata ba ningo bazana étranger. Il a des grands professionnels en étranger. Ouais, batangi biloko ba ko relever même ata ba relever on se passe Congo ça zinda, il faut 30 ans 40 ans pour tomber. Mais quand même ta moi souffrance mouké. Akei Kabila nommé DG, directeur général il y a Jekamine na Kolezi. Akei Kolezi et Koyana lelo par terre. Quoi? Papa bon nimbo kango ya Congo. Hein? Tato mosusu akalo Pepe, ton papa, ton Pepe, ton pipi nini. Ton nina habité. Quand on kamata directeur général chemin de fer. Ya ngai bande ko ngai yo kana tika ba oteka papa. Oh papa Pepe. C'était national. Pepe ton pipi. Pepe Ilunga. Pepe Ilunga. Koko Ilunga. Mota vani mai na makila ezali premier ministre. Résultat ezali. Résultat ezali nini? Moi renouveler classe politique à ena bilenge. Alobi kao. Kabila kotaki pouvoir na 29 ans, il était jeune. Et là on est pas na Kabila. Président ba jeune, les choses vont marcher. Non. Oyebi sagesse, science, intelligence et donc ça m'appelle ça na moto. Tu peux être intelligent, tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas aussi la science. Hein? Paul Zouabilo comme il baloko pesa na Salomo, ezali ngolo yanza. Pour le premier ministre est incompétent. Ezali incompétent noctoire. Premier ministre na bato yo bako tele manama net yo kwa mundweri bazo tale na conseil de gouvernement ministre ya kolobani. Ya koloba devant ba grand loup parce que bazo kota wana ministre pas banga lunga kolongwa te. Ba grand loup, qu'est-ce qu'il va décider? Un premier ministre qui vient dans la Jekamine. Jekamine par terre. Un premier ministre toloba te. Pas tu le dans la boloko ne. Bokanga biso belé. Hein? Un premier ministre. Oyo, ministre des sports. Ata tolonga na oye bani ya ko bakata na moi 16e de finale. Ye kaka 8e de finale bozolongo. Hein? Le premier ministre. 16e la likolo, sobo legi 16e ne oui. Ata 16e bolongo. Le premier ministre, nous disons ceci, président Sali Choua Moromabe parce que population moro congolaise a sepelité pe à mon été mboka ezoki ne tuna ka. Tozali awa monsieur. Hein? Tozali awa okomona au moins qu'il ilunga. Oya koti et kosu passe koleka ilunga. Peut-être kokende te au fond. Mais ce premier ministre il vient d'où? De PPRD. Et PPRD ba on ba bloquer Zela on a rappelé. Et bien on a tout ça des missions. Madame Wivine Mumba, excellence ministre à portefeuille au gouvernement ya kala. A bloquer kasi ordonnance présidentielle o tchaka Joana na Jekamine bi ka sala inane yena kyungu. Ba sala te ba uto kokotara kala te a na Jekamine. Même à bloquer en Wazaka Kunate. À quoi il était? Avec un frondondo geste dit Membo. Papa, Congo, ils ont un sentiment. Steve, toi tu es intelligent, tu es licencié en sciences politiques, toi moi je te connais. Aussi sa classe Kalaté. Hein? Mon sang de salami. Est-ce que YouTuber, est-ce que yo qui comme à la place sur on a salangote? Parce que par exemple, on a un journaliste, non, il y a des journalistes intelligents. Nazana Mosso soit nani. Comment est j'ai fait mais mon enfant ougandais pas noir ougandais on a mandé mais intellectuel bazali hein beaucoup ça la tête dans le cabinet porte parole il y a ministère hein ba tatana osango à cause de ministère social mais pourquoi bateau moko bazo tourner toi côté kabango mais il faut qu'on soit esprit à révolution. Yango ya bien renouveler classe politique azo bilenge a tchaone puis gouvernement ni zaka 44 batu
Donc en 4 batu ça déjà répartition 3 vice-premiers ministres, 4 ministres d'État, 20 ministres na ba vice-ministres 10. Ndeko. Na kondima yango natala na miso. Hein? A diminuer moi débat dépense. Ata diminuer ba dépense yango na mona na miso. Moto ya kwesi sport et loisir ya mboka na biso. Akoki même ko gérer yango te. Mazemba ko mataka. Mazemba kaka 7 pinaire alongo te. Mais ya longwa sikoyo Mazemba de coupe. Alongwa vite na finale. Alongwa bo ba ye finale. Mais au moins ba zo taba oyo nani? Denis Kamba ya ko mata premier ministre. Pa awa chance la ko pamba. Chimbombo. Chimbombo chance la ko pamba la Congo. Bato bazo mériter bazo tia bangote. Mais on bazo mériter te non. Politique est un bon sentiment. Congo, messieurs les journalistes, tous en crise moko total. Oyo poto bima na crise oyo esengi bato oyo bakoki na musala pour na défier crise parce que au Congo nous avons tout. Les pays les plus riches, les plus bénis, prospères. Mais esengi na bato ya mayele oyo bakosunga to bima. Natika na des sujets wana ka poto 6 na biso mena ngana tunu question moi curiosité. Soko ole kana limité ba kota ba 10e ano kitapé vitre. Na kitsarate na tombo rapena tina tuka na mulunge parce que ba kota elongi na ngai te. Bonjour mutuke ko kufelo ka côté wana. C'est kufela nga na côté na sa kar na bombane. Bo bana mabe bango ba sala kana sa pitié donc na mona bana ba pouvoir ba soutenir pouvoir te. Baza ko détruire baza ko détruire pouvoir parce que na 2023 ba ko rendre compte na bango misalo basalaki parce que compte na ba rendre ni ils n'ont pas aidé le président. Président vient de dépêche ba aider président yo kasi ba parlement début ko finga ka bateau yo kasi ndé ko non bazo aider chef de l'état au contraire baza ko détruire chef d'état pour à la prochaine fois na élection je ne crois pas chef d'état ko Prophète John Ngefa, dossier au tozo lingato tunona nous, dossier assassinat ya ambassadeur Luka, oyo déjà bakunda ki lobby na Italie, ezaki en direct na France 24 ouais. Beaucoup d'honneur. Donc ambassadeur wana kufi lelo na mabele na biso na ambiskadio ya mbaki lisolo wana nde. Na yambaki lisolo parce que tokondi maliwa ya moto te. Parce que Bible ezo pekisa biso makila ko tanga innocent. Lokola Apocalypse 6 verset 10 ezo pekisa yango. Et la Bible dit sous dans Jean 13, verset 34, aimez-vous les uns et les autres. Balekisi et bayi. Bamindele wana ambassadeur bayaka. Bango ba coopérant. Salele bayi. Ba coopérant. Yoka papa. Ezali dossier moko sensible pour tout le bato ba yoka yango. Moi en tant qu'homme de Dieu, ba acte est posé, na ko pesa yango merci te, na ko condamner yango na Ephésiens 5 verset 11. Condamner tous les œuvres infectieuses du démon parce que sang écoulé. Un ambassadeur accrédité au Congo. Avant ambassadeur accrédité au Congo, il faut peuple et lingaye. Boni mboko za mboka ya mopoto. Mboka ya Pelengendu. Le pays n'est pas contrôlé, monsieur. Un ambassadeur, avant qu'on déplace, dans la province Songolo, il faut ministre ya affaires étrangères aye bayango. Et puis autre la sécurité par ministre intérieur. Boni boye. Oh mboka ndengeni. Qui est qui? Gouverneur à province Gouverneur à province koyeba. Inspecteur général de la police mboka na koyeba pour sécuriser parce que ozali ko représenter chef de l'état et ya pays wana na mboka wana. On va connaître bakunda qui est? On est le président. Comment le président on monsieur les États-Unis wana. Oya munene wana. Lokwa matundu. Hein? Comment le caméra? Yewan. Mike Amer. Caméra na ba caméra ba nini watikanga ba biloko wana. Yewan. Oh. Na mona na mboka miembo yewan na libumunene. Oh. Oya mboka na yo? Hein? Qu'est-ce qu'il cherche ici, monsieur? Master chef de... Non, master chef de thèse ragaté. Oye bien za ba luka ba intérêt na bango. Ba ambassadeur wana jamais ba keneka na mbandaka. Jamais ambassadeur va comme na Mongala lisala érosion zo zinsa mboka mobimba pour na Mongala ba koma kate. Ba obanga ba ozo mokuluta panzi. Jamais ba keneka na Bwende. Tu vois pas? Akuta na ba Monchwa. Akuta na ba Monchwa. Na ba Lumbe. Hein?
Jamais. Oko kakani ni kaka est. Est yango guerre si la raté. Est yango bato bazo kufa parce que est ni il part pour chercher les matières premières. Ba commissionner na mboka na bango. Yango moni ba ambassadeur wana monsieur. Ba yaka na ba minduki na massage ko pesa na ba rebelle. Ba rebelle pesa ba matières premières. Ba saka be change na bango parce que na ko bisa na kati est. O premier ministre Arabi akoluka mwa tombola yango. Tozana 122 groupes ya ba rebelle. 122 groupes ya ba rebelle bazana est ya Congo. Boko sisa bango mokolo nini na tango nini. Et chaque groupe ya rebelle basimi place ba matière première ezali. Yango moni ba ambassadeur. Tango bakendeke bakomaka kuna et puis MONUSCO aza kuna rôle ya MONUSCO nini. On mona capacité ya MONUSCO Luc 12 verset 3 ba misi bango polele. Tango ambassadeur a commis il faut azala déjà ambassadeur atambola na nini na sécurité ne personnelle. Tango ya commis à cause de sécurité ya gouvernement provincial et MONUSCO est accompagné. Ba ebisi balabi monsieur l'ambassadeur, coopéré ambassadeur. Au moins côté wana zone rouge. Si vous y a des gens dans zone rouge ndengeni. Et ça coopère na votre matière première. Tanga komi kuna, le gars ba melaka ba balar, mi spécificité parce que Nzambe a lobby Esaïe 45 verset 7, je donne la lumière, je donne la ténèbre, après c'est qui allait, ba totolier. Akufi, allez. Ba très monsieur na moi dit piango boy, le gars sanga kili komi. Mais ça dit quoi? Hein? Sanga kili komi yoko. Hein? Ça dit quoi? Maintenant, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que ça dit quoi? Les lois, M. Steve, France Inter et Lobby, BBC, Radio Vatican, Radio Vatican. Fatou Bensouda, il y a ces pays à lobby, crime de guerre. Ben Fatou, il y a ces pays. Bon, il y a des gens qui ont coloniaux sur l'Est. Ça aussi c'est un problème. Les Congolais vont couper à chaque jour. Songe, batia na fumangale bimi na munoko. Yo betu Soudan oya CPI yo bakate. Mondumbo. Batu mondumbo, oza vive batia mondumbo pou. E bimi na munoko, yo betu Soudan wana yo bakate. Fatou Bensouda. Naza kunate. Union européenne bolo bakate. Nos frères meurent chaque jour dans ce pays. Donc, 16 millions, plus que guerre, il y a 14 à 18, plus que guerre, il y a 40 à 45 personnes qui en parlent. Nous sommes abandonnés de notre propre sort. Moutouma, Kobo, qui passe. Et puis, Bano, Bazo, tout à Maboka. Nous avons ce pénalo là. Bato, décapité, Bato, Kingo, Bozo, de Bato, terroriste. Bato, terroriste. Les lois Congo est comme un pays terroriste. Pour bomber ambassadeur, mais il y a bombi bango. Oyo ba rebelle bisoté, eza ba Rwandais, FDR, bisoté ba Congolais. Ba Congolais. Ça dit quoi? Mboka ekei na Mosuku, Mosuku na Mosuku. Mboka ekei na Pulumbe. Mboka ekei na Mokato, na Mokboleya. Le pays n'est pas contrôlé. Ça dit quoi? Laisse Kende. Laisse Kende. Matière première, toi bakangote. Est-ce que tu sais Mboka le coup la Rwanda? On a contenté, on a combattu. Il est le premier producteur de combattre. Ah, na Congo? Est-ce que Ozoya Baké, Bazali même na Matiti, Oya Kole se Bangoulouté, même côté Nabiso. Mais les loyaux, le premier producteur, il y a content. Hein? Ils ont un smartphone, Bazou Yangwap, et on a content. Et ça, c'est Nini, Balobi Boy. Rwandais, Burundais, Bougandais, Balobibo. Et nous avons Sabine Nanzela, c'est le prophète du peuple. Au moins, nous avons attaqué mettre le Congo Colombaté. Vous avez billet Santal. Yonde Kundo. Boko kase bali na poso yangu ba boko sindate boko lolo. Na kwa Sabine bo. Oh, Léopold II azaki puissant. Tango azaki puissant. Ayaka zwaki Goma, Bukavu, Butembo, nyonso annexaka ngo na Congo parce qu'il était puissant. Abatoli yango ndé annexé biso faut récupérer mboka na biso. Mais ali fort archi fort, Léopold II a colonisé 3 pays, c'est Congo démocratique, a colonisé Rwanda, a colonisé Burundi. Et là qui ba mboka na comment botre mboka Rwanda qui na petit territoire à muké, a comment botre mboka na Congo pesani. Et ça qui m'a béné na biso kuta ki ba koko na biso, ba Rwanda na biso, ba chef coutumier, ndé akabula ki dolengi wana Kivu.
Goma, Butembo, Rutshuru n'appartient pas aux Rwandais, appartient au Congo démocratique. Et là, bino bozo luka. Même biso to kokibinote, même bana babota ma libuna biso, ba ko buna mabele ya bakoko. Hein? Même lelo bana minga ya diaspora bota mi mona Congo te, hein. O ba konti bitumboy. Po bani mabele bakoko na bango, boko kokayango te. Ozomona eloko bozo sala, Kabila le père banini, la guerre sera longue et populaire. To côté le mapona ko défendre territoire national, mais à condition tozana bo bomoko. Yangwana nde nazo chité déjà na point oyo, mais nazo sala moi analyse muke na habité toko réfléchir on a yo po yo vraiment nzamba sungo peut réfléchir ça moi likolo mingi. Président Félix auti comme président de l'Union africaine. Année oyo il faut que le sommet à G20 na Italie a représenté l'Afrique comme président de l'Union africaine. Du coup, ambassadeur ya Italie a Koufi. Et cause à la terre ezaki eloko mo e salami wana sabotage pour na ko empêcher parce que même quand Italie va recevoir été ambassadeur a représentant ya chef de l'état abomi chef de l'état ya Italie. Alors mindele ba barankini makasi na biso africain. Hein? Yango moni atindaki ba émissaire na ye ba kende na Rwanda ba kende kotala mais ezali kaka nini on finish Congo tozaka ba sanction. Na mort ambassadeur wana tozaka ba sanction. Et embargo soya et puis ko déstabiliser pouvoir ya Tshisekedi Tshilombo. OK. Prophète ngefa to na suka mais motuna moka pe za yo zara ba presse mo mikolo ebele awa o vanda na biso o respectera pe biso to zala na yo ma mikolo parce que bobenga ngana yaka sans condition na simple quoi l'eau à boire parce que grâce na presse ne comme ça mutumuni. To zala ndeko na biso Fiston Sai auteur ko sala déclaration mo awa oyo et indigné ba journaliste afingi biso ke to na ba mbongo te to na be lokote so to bengi batu na be mission so ba pe biso ba mbongo te to komisi bango ba faute et sali ke ba journaliste ebele ba tomboki confrère na biso mo akine 24 asaleli portrait Trésor Kabongo abani ko rappeler ye pe ba makambo ya ye ya ko ki jamais ko kota mam na biso yo lokola mpaka Fiston Sai ministre de la culture te. Hein? Il n'est pas même député, il n'est pas même membre du gouvernement. Batika Lolende, parce que 1 Pierre chapitre 5 verset 5, et le but Dieu résiste aux orgueilleux. Mais presse ça la moussala nae. Ce qui presse aïe, parce que Bible sur Matthieu 10 verset 9, l'ouvrier mérite son salaire. La presse pas ma voiture, la presse pas ma moyen de transport. À quoi pour mettre la maille, à quoi to kaboete, ce que pèse moi loko ya muke et ko sala nini. Hein? Ngai soko ye pala ngai mama ta carburant ngoyo na to somba carburant est-ce na sombi carburant ko linga pesa sala ngo émission fele na ko ndima ngote loboza oza piro ya ngai parce que bimisi mbongo na ngai sombi carburant mon pépé soyo to mona ba lumière oyo to sala mulilité to bongo sama kam hein mais so na bi ma papa o biso da carburant to ma beza li wapi ozo mona bino presse il faut bo sanctionner kabato mususu il faut sanction sévère. Et ça pour la misolote, yango bazo monza, o même moi sur ngambongo minga za yolela. OK, moi sur ngambongo mingi yolela. Ma mso pas dans l'art toi papa mobile ne pas fiancé na yo. Est-ce que tu as l'agent de transport? J'en ai. Mais aux autres ngote. Ah, moi suis au boy. Mbala si ma papa, alors que ça $5 ou $50 $100. Par contre oyo na zo traité na mwana moko ya ba benga ba na ni na bonne vie. Na ko na selemba o mais ça ka kata na ngai mais mwana vie na pas na selemba. Hein? Il doit batundenge wana azala nani il faut azala sanctionner na ba presse nyonso bino so babengi bino ya ko za moi $10 $20 OK ko panzana bazo ça ya bazo monela bino comment ça peut vous injurer grâce na presse que ça ebani grâce na presse que kala kutu tangwa mamba viol presse ne mutechele presse ne telemaki hein grâce na bato nyonso babimi azali presse John Ngefa bimi wa na presse na ko saboter bino te quel que soit il faut respecter bino pour respecter la presse. Batel individu bazo nyoko la. Yesa isai. Par exemple millionnaire Congo ya zana kati. Aza patron ba artiste. Même aza patron artiste comédien. Aza na mutuelle de santé. Même maman Denise est-ce que pardon? Aza patron totika bikumisa maman muso bona mbonga kwanga. Mbonga muso zo ka mbonga kwanga papa. Bata mbonga mi la kisakate. OK, mbonga muso ebele mbonga kwanga totika komi la kisa. Ezali malamu te ngai pe. Ndeta saboter mon presse a saboter penga John Ngefa pour nazabe moko e ba presse. On a ça presse, naza moko e ba panisango, je ne peux pas accepter que hein ndeko na biso azra saboter boy na mesure ezani. Bible est biso vrai, ni la personne mal pour mal na Romains
12 apesi biso lisusu na 17 à 18 mais Bible lobi lisusu na biso lisusu nini to condamner ba œuvre ya mabe hein ba tel kambosa ndenge wana vraiment il faut sanction sévère ezala na kati ba presse écrite presse en ligne ba presse nyonso embarrassement après 3 mois 6 mois akomona te ba théâtre ya sala kawana et ko isala de ba théâtre papa mba wana ko na YouTube na même na chaîne na el kambote na chaîne moko papa ko mo moto te hein mo sapi moko longo asili bote monsieur mo libo ko longo atifon balé hein ça a na chaîne YouTube hein et sur la chaîne nae mais à cause de ma vie au Kenya partout sans sanction et là on doit sanctions zate hein alors et là qu'on est aux agas biloko petolo bagana bango bako sani et ko longa sai et comme asumu de blende et longa asumu de blende et comme na pomba pomba pasteur ité akanda et ce qu'on est bino presse beaucoup sambwa yango ngazo presse kwei ngana zongi na église parce que naza nga pasteur naza prophète bino ba okendele wapi nazuki wana voilà. Et le prophète John Ngefa, et il a agi comme un ancien et surtout qui a rappelé na chaîne nae John Ngefa TV de bolandi pe mambo et négocier ça il a aligné mon côté dossier au mais franchement non pas sa position après et tous arabato ataba oyo ba ya pour ça la presse ataba tanga journalisme mais au moins pour faire une presse responsable c'est quelqu'un qui y a étudié. Et lobby na onde go trésor yo moko age non na internet au chat niveau d'études au chat ozoli ngo pesa biso leçon morale alors que yo moko tozana na capacité à évaluer yote donc il faut tala za batu misusu azana ba 3 licences ana ba 2 licences mais za journaliste za misusu za docteur na nini donc et le négo trésor ka bonga lobby to koza na ba problème na biso ba journaliste mais c'est pas un comédien ndeko yo pesa biso morale. Donc, tu respecteras Bino, tu auras partenaire, mais à un certain niveau, il faut que le respect soit mutuel. Donc, quand un journaliste, ils allaient autant quand même dans la formation, ils allaient motomoro bagage intellectuel. Au sens, il y a réflexion. Mais comédie, comment comédie c'est good. Là, c'est le mot. D'accord, c'est. Mais comédie, en gros, est-ce que c'est grave? Hein, d'accord, d'accord. N'est-ce pas comédie, monsieur? Hein? Mais comédien mais pour nos journalistes opposés réflexion à moto répondre aux personnes quand même il faut intellectuel ça alors il ne faut pas minimiser tout parce que boza ya lobby boza pas maman lobby boza pas nani pas maman lui les là boza pas Denis boza dans sa position il y a besoin silat na suki wana voilà par exemple il y a jurisprudence wana ezali ndeko Yves Kisomba yebi mambo na 2011 et gacha même campagne électorale na ye ndeko Tambwe Mwamba yebi marambo yo azara ministre justice amona mambo donc Tambwe Mwamba pourquoi sanctionner pas bato Tambwe Mwamba ministre justice ameka ki asenga pardon non hein nous demandons ça asenga pardon na bandeko presse parce que presse ezinde di Congo na kati ya ebali voilà. Tomi na sura émission quand on va pepe congolais mi bundela pour so mi bundelité muto bundela yo azate donc vous comprendre que mambo ya ba kufara na est soki biso moto mi bundelité muto bundela te ka pona mutu moko italien to bois kisi chauffeur na ye Mustafa bazolobela ete garde corps na ye bazolobela ete mais tozolobela kaka Luka Antonio kaka chauffeur bazolobela congolais za boîte ata kufa na yo mi bundela bazo France Inter atangi ata chauffeur na été kaka Luka Mambo comment est Luka Mambo Luka Mambo Odette Lessa la Mégane depuis 6 heures là non prophète Ngefa yeyo merci à mon vieux Siamulex merci à José Moulumba les beaux gars de Birmingham c'était Starly Lima a réalisé cette émission merci pour ce concours technique merci à Rémi Bobo et à Zaki Wana Kota John Ngefa à l'assistance de Tatiana Osango m'a réconforté talara mon mère donc avec elle déjà c'est bon donc mon tété oya liaka loso na pondu mon tété là na le mon chapeau na ngai oya liaka loso na makemba te miso ka je ferme l'internet les gars les gars mène na ya champion magouche sango champion de champion il pon sec voilà donc ça c'est la famille donc Elinho Laxara qui bozaki belé te remercier Bino vraiment en tout cas là je dis encore un grand merci à celui qu'on appelle Mathieu Mobindi CBC donc bozé belé Bino so bo soutenaka Steve
Kambanga, Emmanuel Mandanda na Autriche, Emilia Masonama, Précieux Kambanga. Tokutani mbala ya sima, puissance ya liloba. Eleki ya lisasi. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue, photo solaka. congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo là. Soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mona awa bokozwa ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko mpona mboka na biso. Makambo bofra na ba Congo Dialogue, donc blague était donc vous s'abonner na Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement l'Isolo. Quand on parle de l'Isolo, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça kano yende mokonza masolo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois te mamba beaucoup donc Congo Dialogue, ça c'est moi kitoko.